Bonjour, bonsoir, très cher internet, il y a Pedro Potsokas TV, donc ça c'est votre émission La Voix des Stars. Aux abonnés, représenté par moi, votre humble serviteur. Watakin 24, les lions de la presse congolaise, Spiritas partout aux îles Bakwa Kolanda, émission Nabino Kaka, Nengezano, qui m'appelle Mango, Pesa Bambote, les patrons de tous les patrons, mon père, papa Nangai Petro Kangila, papa Petro Kangila, mon boss que je salue à ça, et sans oublier Maman Tété Ngolou, Maman Annabelle, Maman Jérémy, Maman Bébé Grâce. Kaka Nengezala vraiment qui m'a souvent repéré sa moto ya donc la patronne donc Stati à Portugal maman Nabiso Emmanuela Vidal moi ça peut mazanga manaka Nengezala et pourquoi pas mon vieux Ben Bala le Gaulois Stati aux États-Unis d'Amérique il y a maman Bijou qui nous prend de sens bleu aussi mon vieux Terinding à Terminator l'homme qui veut valoriser la couleur mon vieux que j'aime beaucoup Nengezala sens bleu aussi ma fille chérie ma bébé chérie la joie Ndombele Suzy Oma la mère de mes enfants je remercie aussi mon équipe technique y en a si ma caméra de quotidien vraiment et pourquoi pas à saluer aussi à mon cordon que j'aime beaucoup cordon sola il y a Maman Lili. Voilà, très cher internet, il y a Pedro Potsokas TV. Le lendemain, na plateau, mon il y a ma communicatrice, il y a Bana Ok au tebi, donc paix à son âme, papa Nabiso Lutumba. Donc ngago fona bengi pena koko parce que wana koko barangai kaka ndenge zala vraiment na oyo akotike la bongo kiti ya bokonze pa ya komoma na chante. Alors toza ce qu'on a mon ya ba communicatrice ya Bana Ok, la komo ya maman Nabiso na to solo na karama kambu ya Bana Ok. Comment va évoluer ndenge zala. Je dis déjà bonjour à mon invité. Ah bonjour Yaya. Bonne santé mère. Ouais, santé à Kimia, nous avons parti là. Kala pena. Nazari. OK. Merci beaucoup maman nana boni mouvement ils ont évolué ndenge. Oui, mouvement ils ont kende vraiment très bien, trop bien même tout le bayango. Papa personnel, azaki vraiment la réseau européen ça comme manda chante orchestre Tambusango. Donc lelo à ta place azali ska modi monezo pema ana sengo mona orchestre ndenge ça quoi avancer. OK, merci beaucoup maman nana kotala comment manda aza vraiment mwana epa ya papa na biso Lutumba siko nini senga ke comment manda azwa kiti ya bokonzi wana taniske batu baza pene belé bakulutu na bazali boso na. Oui, bakulutu na baza ebele tango papa Lutumba simaro apesaki kumumanda ndeto lobaka toujours omoni papa okozana bana 5 bana 10 na kati ya ndako mais tango omoni déjà ke awa poli wape tango yake la kanango te mais tango moko mona ke nde na zaleli nde na opema na sa mikolo etika mikepe nzamba benganga na kati ya testament so saki testament mo mona ke mwana ndako tika na mwana liboso moni mwana liboso na ba compétence na so na bina ti kondire famille ngo be blo na ngai tika na côté kama mais tango moni ke no mwana ate aza ya suka so na tie place ana au gérer pelo kango bien ndelo ko sama papa Lutumba Simora pesa comme moment d'orchestre. OK, merci beaucoup maman nana comme moment na chante aki déjà ko kuta pe bato bazaki déjà na Bana OK akei na ezala ki ndenge ni. Oui, comme tango ayeki ko kota na kati ya orchestre Bana OK, comme anda déjà ko fréquenter papa Lutumba kala a fréquenter papa Lutumba na bandenge nyo surtout o esengela ki donc comme ana ba place mususu ezaki eta mususu ki muto aza ya ngai mais na ke te papa na ngande nga za bana papa na ngami to ko kuta na mokonza to sola na eta mususu na makambo eta pe musique yango Bana OK, comme abandai ko kende na papa Lutumba bongo en même temps comme azozwa mutu ko eza ye carburant ya ye a démarrer ngwa concert ya Bibwa na Sébastien parce que ezaki chaque dimanche concert bandai ko beta na Bibwa maintenant comme bandai déjà ko ya andai ko kuta déjà epine zawana okuta Arijana na Pesembote Egeson to moni Roland to mona Aladi to moni ya Godé Mayela donc to moni batu bazaki belé déjà na kati ya orchestre o bazalaki kumutango yaki na kati ya orchestre yepa yebaite moi kalo moi za ata msoza no peka brisque o moi ka te papa na ngape na façon na lingela ke fona koma na na kokoma wana et pas il y a le professeur Emeton Kasongo la Pesembote et puis président Paul Bopikiki bambote nae donc nde yaki ko sala ma eloko wana papa Lutumba avant de pende orchestre boye ayebisi bango bien en tout cas boya orchestre nanga oyo ndenge za boye na structure na ngai ya Bana OK ngai lokola Simaro Lutumba na posa kombola nga ebunga te kombola nga il faut etikala na musique on a sala na nyoso na sala na posa kombola nga ebunga ta mokolo te mais na ba structure na nga ndenge na taleli yango muto oki ko chapeau to bien muto ko kumba orchestre o eza manda chante yo ndenge na présenter na bino na l'état na misu ya Nzambe na bakoko o bandima na batu nyonso to bazaki wana ba présence na bango comme la fondation Lutumba pezaki wana ba président Gitenta ba
mama Jema bazalaka wana tant papa Lutumba lobi que non comme manda zo orchestre au tambusa yango mais akutaki déjà bato bazalaki o lelo to bengaka nde na pesi mbote na bango et orchestre o babengi bana o demba donc bana o demba lelo pe bazali mais ba beta musique na bango na mwa kwa mo boy nde balongwaka comment on a que biso déjà to zakana papa na biso mais ndenge ni papa zupe orchestre on pesi mutu boy ba kokaki te ko tambola kati ya street ba monde mutu moko ya tambusa bango o ezali pe pona bolamu na bango il faut qu'on se le dise ezali pe pona bolamu na bango papa lobité manda zwa pe orchestre oui lelo batu musu baleka na baba ke non papa Lutumba pesa ka manda chante pona orchestre pona 2 ans Rolanda merci ko yo mwana tant papa na lobi ke non mwana ngande otikali boy na testament na na posa yondo tambola o mema kombo nga yonde tambusa bandeko na mais moi no pesa la patience abi que non te tika na dembe na nga pona mo ndeko ndaze héritier moi na pas za o balenge la makasi ke bato ba utaka libanda bazwi bino batiki bino place wana mais batika manda boye boye do bat bandima te bal sepela te na présence ya kumuta okumwa ki na bana oke bandima ki te ba sepela kana ngote nde ba lachaka orchestre wana kumu ayepe na ndenge na ye nde asali orchestre o lelo to mona bana oke lelo za chapeauté par Manda Chante donc voilà. OK, merci beaucoup de kota la maman na bisonana kumu Manda Chante za pena mwana wenge azana makila ya wenge apena na makila pena ya wenge siko musique ya wenge yango tazo memela ngo pa na bino bana OK tana ebisa on ndela mabete ndeko na ngala obengisa yo to ana concert moko le 29 na Béni les Visionnaires na sayo donc a profiter na ko signaler que ceux qui concert ane beta na loba mingi te na obenga ndeyo ya otala ngo po to ebike na ndenge papa Lutumba simaro atikaki orchestre ceux qui peut ko sala ke na limite mais fona zanza ba image na ndenge papa Lutumba simaro atikaki orchestre lelo ndenge Manda Chante oyembela banzembo mususu so que même na YouTube na Manda Chante officiel okuta banzembo leti bakiti kwa les awana ba crise de confiance les awana mais tala niveau nini papa Lutumba a meme pardon kumu ndenge azoyemba banzembo wana tu verras que déjà na ba façon kumu oyembela banzembo wana bakiti kwa la wana amemi yango na ndenge ya kilelo lisusu donc ayemba ona bandenge mo boso yoki yango mais oko sepela nango na niveau moko lo ba winga na kaka neti wiva musique donc mutu tozwa kaka ya kaka na ba instrument na moment concert mais londe to lo ba na kati ya maison na nzembo betaka o ezo cartonner na mombele ezaka ba biloko akumu ya ba concert tango ayaka bona mo table mixeur na pas enregistrer le lezo beta oyoka kendeka na Manda Chante officiel oyoka musique nini komo abeti tu vas aimer quand même. OK, merci beaucoup maman Sonana ba c'est un répétitif et les karawapi. Oui, la répétition la bise zaka na avenue Dibaya numéro 72 d'ailleurs pe place oyo ezande skato zaka eza bureau eska répétition zaka Dibaya 72 croisement à Sosa Chaba donc chaque mercredi kumu a répétaka donc ces derniers temps vu que bana moi ba répétition la bango ya wenge ba séance la bango wenge ndezo pesa mo mobulu mais aoya aye na kati ya orchestre a répéter la ba musicien après longwe ake ba séance na ya wenge. OK, merci beaucoup maman Nana kuma Manda Chante za ki na orchestre na yo te bebisonyo na kombo ya wenge référence alors tango ba benda qui est pour que akoma moko ya ba président ya bana OK même qui peut quelques missions na bon na ndenge ya mabete na kati ya ba musicien oya ya na bango na mona Chéri Nono azali na mbonda to mona bricolé na mbonda azali to moni Claire apé azali moi quelques éléments mo bezawana o pa hôtel na bango na kati ya wenge référence après yemoko pa ya zusu ba musicien mususu nde azotambusa mais la sepela kana le président Manda ba te belé ba te donc alo ba na bina bi président ata mu PPE yeke na gauche yeke na droite ye bango ke ça na bénédiction moko o eza ya simaro oyo mokile mona nzambe mona likolo sepela na bakoko oyo ya simaro Lutumba ba sepela ya mona otambola na sa bénédiction et na orchestre oyo zo beta chaque mois tozarata na ba 6 concerts opena oyo kapena ke kebo ya mariage et kebo ya boy imaginez papa Sandoka o azaki ya azaki moko sponsor ya ba OK jazz ba sera ba franco papa Sandoka akufi famille na lobi ke noto luka bato ba oya robeta nzembo ya Sandoka o ba sayele na OK jazz to vanda ga zena répétition ba ye brisque donc ba ye lo pela neti lelo lobi fo beta nzembo mobo na o répéta na ngote o répéta ngo kepe ba beti maboko ba sengi ngo pe bis donc c'est que mutu mobo azana posa o lo bata moko habité structure ba pesanga ya simaro Lutumba fo la memango na sepela na pas pesa respect mingi pa ya papa Lutumba simaro dans quel sens tant lo ba so wiye na concert ya kumu même ngamo so na fait na ba image na opesa bino so yé na concert ya kumu
Comment betaka plus banzembo ya papa Lutumba Simaro ke yaye. Yaye zaka so bagangi Ibrahim, so bagangi Ngobila, so bagangi ba Socrate, donc so basengi ayembi. Mais imagine comme ça moi na kata concert moko, a beta exemple 30 chansons. Sur 30 on a beti yaye 3. Donc ça quelque part à reconnaître Simaro Lutumba. Donc voilà. OK, siko koto ndinga ya bongo système à 12 za la raté. Système à 12, c'est-à-dire 12 ndenge ba bloka ba wenge wana za pena ke na te yo mata yo ko matala nte aya na ngote ya za kanelo ko na te ya pesa chance na ina ba musiciens surtout bazawana na kilelo to ba kilelo jeune mo ba yemba radio Mpoy to ana jeune mo so yemba madilo to ana jeune donc oyi ba vuoni surtout beta ma wana ya ba papa Dieu qui pezali siko imagine ka ba vuana nyo surtout siko ya ba jeune na bazali ki 12 esa mandene esa mate yemo ko tutam so mata podium reta bango nde bato babandi no ba oyemba yemba na bango presa ya après ko yemba après mais bango nde pene bato babanda no babandi bazo yemba après ya ko rejoindre bango apesa bango temps apesa bango vraiment temps que no ba ça et la paix tant na bango pour ya déjà musicien on a reconnu. OK, merci beaucoup maman en étant que moko ya ba communicatrice pas ya bana. OK, mais lelo musicien moko to na uti ko landa na concert na ngana otanga kombote musicien moko azaki pe kara ya bana. OK, ya longwa ki na ye ke ko sa pe bo makamuna kara ndenge zalaka abi kumba na chance pena pas ya mana chance donc abi pena kumba na ko to ko libérer vraiment azalaka na ngote c'est ba transport quoi azalaka vraiment te. C'est faux et archi faux. Biso to na ba musicien. To na ba musicien mo comme soupe boye pe boye pour vérifier information. Pour lobby net lobby déjà to za na répétition. Peut-être am sunga mo ko senga pas président pour tambo na micro bo meka no to na ba musicien. Ngalo ko senga tam so accord wana senga valo comme ça na communiquer no boye. Comment na ndenga mabete. Yaya. Est-ce que oko imaginer ngala o so na musana nga ki presse. Mais na ko mo tika ngo e mo pour na se pencher na mpanzi akomi. Donc so na o lo bandenga se que tam so to se retrouver. Est-ce que ça orchestre nini oyo bazaka na fiche ya paiement so pas orchestre ngo ezali ba meka na la kisabiso ngoko fiche ya paiement za tel le comment on ba système ka ba production te tam so production mo be salami leader pa ebo apesi binombo je jure nzamba omonanga kumu soto betinga za charger à production en même temps na la communication na pe charger ya production kumu so qui toke to zui contrat ya mariage ya nini tozo ambongo bo kuma simba ngote ngaku te longwa e pala ngeke pa Guilin base oza chef ya orchestre to pesi Guilin tamba o kabola mbo kuma ebisi bango abi bo pesa ngaka $100 tant so na tata mo carburant nanga mais so mo pembo ngone za mukia simba ngote est-ce ko ndima apesi bango ba kabola abi na o kama batu mo bazana bana bango bandako il faut pas somba mo baloso ngana mto bato ngana rotema nanga boye mbongo mo boye ye kota kota poche bakunanga ba oya ba opesa nga yanga o wani zaka ya bango chaque mercredi a bimisa $50 mo pour na transport ba musicien est-ce que j'ai dit pas na ye mbongo ngana zangi kamboso bien mardi pas na mbongo zangi kambosa ba musicien ba zora transport comme il faut et ana musicien mo ta yaka awa oui c'est bon bien o ya pe no futa transport pour que na ke musalati dans les namusala retour na ba pesinga mbongo transport et ozongela est-ce que ti na ndanga fo bando tindi na mbongo orange ba mnanga ke non so mbongo mo ya transport pour comme on a lié à répétition té donc c'est force effort au commis tant on ningo zonga ba peso mbongo transport transport ba peso mo comprendre que na futa transport pa mbate yango peso ngi singa pe na kutika na moi tu ke ba mo ba ko me tina tongo siko musicien na yeba na pété ali misala ndama bete pour na boya été na ndama bete au moni ba to belé ba zo ba malchance pour ba ye battre la source à provenance aux autres place moko il faut zapper la source moko boyebike et c'est quand on utaki yango ndeze loko ko pesa nga chance tant yoke olongwe oui mutula mutu to ba te ke to kama biso to la ba chaîne to s'appelle la chaîne to longwa longwa so pe la chaîne ngo mais le autre travailler na ba elo do tant otikali place wana oyebake a wesika no sala a na sa parent so la moni ke 6000 angote na ndena pe na roke nanga OK mais luka ta bénédiction te tata ngo pe yo siko utaki ozo pe bénédiction to monde ba ne belé ba même pas président we ranson ba zo li pambola tata ba ngo ba o ba manka le ba tikala ba malédiction netika mo ba o sape ba bon père mo pe simba ngote po ozamo na moko zo li pamboli te tata na po yana ba place ozo bima oui ata kutu ba lo ba ka no ko boya mutu wana o boyi mutu ngo tango boy pe mutu ngo luka pe ozala mo maloba mo beza ya malamu zalata courtois na maloba non et ça pas ta malamu mais tango nga sko o ignorer mutu wana o ningo sa elo mo o ignore boy na no akoma na bana na mo ndire orchestre ya ngo pe wenge référence ngo mutu mo alonga na kati orchestre na kena mais soka ndima ki structure ba papa Lutumba Simaro ba grand
Quand tu fais ça, tu dis n'importe quoi, tu ignores. Source, il y a Papa Lutumba Simaro, franchement, tu es maudit. Tu es maudit avec musique noire au salawana, au bien te wana kati plateau, au ganga. Au ganga pe bimalango pe bien te limbisa ta musu studio de bongisa moi voilà. Mais lukande au bongisa. Et puis na muta yamba ki. Muto yambi biso. Comme nous sommes des journalistes. Ngala ko batelo ko na c'est pas comme fona dans le calendrier finga ba président surtout non. Mutu na muta za ba problème na ye ya ba misala. To ça na ba journaliste pe ba so ba problème na ba ninga la bango mo ba chroniqueur ba chroniqueuse. Mais biso to ena bandenge mo la pour ça dans un problème na mutu. Mais tant yo yesko ngo simba manda, hein, le président manda. Tant on ngo simba et place on ngana zo mbongo moko boye, ya minerva la bana, place mo na zo mbongo mo boye ya provision, obi que no ko permettre to noti kelo accepter. Tu es journaliste, il faut vérifier des informations dans la source. Quand tu es journaliste, tu es là pour informer les gens. Kolingate okeno na ndenge moko ya ba polémique bando simba manda pour no autoriser te no pesa accepter. Na ko bando tele mabondi matin na la bana. Donc la maman ya bana 4 na lekyo musika nde na mona ke okaka. Limbisa na nde mabete. Na lekyo musika mais comme mekato chrétien pas manda. Pour so meke pas manda et aloko tele sapimo na kata moto. Biso to na ba expérience bi ne faut pesa ka bato bana ba diaspora mi bal mo bozo na ba poto na Facebook a sali chaîne ya télévision a PCO oyo bimi journaliste pour ignorer manda. Toi tu es qui? Je vais te dire une chose, si tu es journaliste, il faut vérifier l'information dans la source. Tant que nous kumunde mutu aboyi faire rigolo, la benda faire rigolo lokwa mwana suka ya wenge. Surtout makambo wana vraiment de makambo. On comprendre l'autre on a bi photos de information dans la source. Il faut comprendre quand est-ce que manda yé na kati ya projet wana ya wenge. Tu comprends? Et ça qui président JB, président Ouera, ndé ba bandi projet wana. Quand ba bandi ba projet wana, ba moni ke faut ba ndasko ko benda bato. Nakati ya wenge to lo bato be na combien de présidents bazana nakati 4 non toke na président JB président Ouera toke na Didier Masela Ale Makaba ils ont un nombre de 4 comme aye loko ya musicien zaki nakati donc comme ti ba benje wana ils a voix wana ozu banzembo Ibrahim donc c'est pas donné à tout le monde ne lo yemba Ibrahim koleka ndenga yemba ngokala est-ce que vous croyez? Taka Ibrahim ta o ebeta mawana siko lelo oyembango plus que koleka momo ayembaka donc c'est qu'à la voix mo on nzamba pesa ya favoriser yazana ni kumwana ni poke ko boya ke fera ya na katwana bato ba bendi bazutaka bazu ba Burkina Faso baye ba Burkina Faso baye kuma zana lo côté na makambo nyoso tu d'ailleurs tokolo ba président Ferré azan de connaît kumna na président Ferré bazara na problème te et ça biso bato to apembeni ba bureau to ma créer ba polémique moko boye na ndenge to lingeli na biso donc comme azale lo côté na projet wana ana lo côté il faut pas bimisa na kati wa makambo wana siko yo tango lingo sa lo mo boye po musicien mo boye ataka yo kasi lo kwa presse bakali ke poto ba mema ke pa le mopao ko fi lo mide bossa mboka la PC bambote belé ndame mi presse bakali yo po ye o tie caméra o lobi o chrétien manda po ba mona ke yo ko saki polémique po même pe la poto mais non yo o suka mabe. Ok, merci beaucoup. Là, c'était les communicatrices. Moko ya bana ok kaka nengeza la uti ko décortiquer uti ko pesa maman na makamo pena yo sala pena pasi makasi batebele bazolo bela yango atabino la banzela bozo tambola vraiment ne bozo kango j'espère que ça la bino bien té absence ya faire rigola na concert o ya wenge 4x4 business tozo de la le 30 juin et ça vraiment événement mo ya munene événement aux angate bazo bakino yende manda chante mutasa présentement na chante mutasa sali pour que faire rigola azala na événement na donc yo sala pena pasi makasi yaya ngana tuna non yo za journaliste ko ngai to beta no lisolo ngo kasi to mekano ko fungula ngo pe bato. Est-ce que na projet ngo mto abanda mto liboso na kati ya projet za manda chante? Est-ce que mto sa ba liste wana ya bato po ba ya za manda chante? Est-ce que kuma sa disciplinaire na kati? Non. Na kati wana disciplinaire za Ale Makaba nda za disciplinaire. Ya wana bibiso ba journaliste photo sur ba information na source photo banda otsa ba blabla to banda n'importe quoi. To sa bato photo vérifier information. Comment pa yé lokola ba Burkina Faso ba yé? Comment pa yé lokola bato nyonso to na ba yé na kati? Baki na projet à wenge 4x4 babimisa comme manda chante na kati ya minoro na bawo donc on comprend déjà que ba journaliste ba linga ah oui ba journaliste ba meka obimisa comme na kati ya makambo yo loko acoustique wana epesa gaz donc ba on ngasko ba profiter bazwa gaz na sima acoustique ezaka
acoustique ça déjà donc bakota la plateforme ya Manda chante officiel ba monango Kitikwala ya Papa Lutumba Simaro azui crise de confiance ya Papa Lutumba Simaro azui Mandola ya Papa Wemba azui Kande ya nini ya Papa Peters oh misenge sala keba ya Papa Pierre Mutwari ya Brazzaville na kati. Et puis, azui nzembo na mo pe Socrate zo na kati acoustique. Donc ça na dévolé. Donc cette voilà déjà yango eza déjà la plateforme ya Manda chante officiel. Muto aza na posa lango akoti kuna auzwango mobimba lango et puis nde azabu na minute azesu na kati studio. D'ailleurs na deuxième acoustique Burkina Faso obeta déjà la kati. Burkina Faso a aussi mbapenda solo accompagnement mais surtout ezadala bon parce que deuxième ezoya après c'est là ndako sala nzembo ezali to ba album desko ekoya. Donc je crois bien na août bien septembre après Mamba Wenge ndia osala album penjo za penda ya mouvement yo motaka depuis Papa Kenda déjà c'est ça bané belé donc faut album mo bima pour elaxa penda que non orchestre ngwa bana okiango yango donc voilà. OK, merci beaucoup très cher internet et appel de Postocrates TV donc le la mbela bino moko ya communicatrice ya bana OK ozo kama bon pa ya président na chante donc bana changu na bike bolinga man na chante fort na pesi na mbota to ndenge la oui maman na tout le belo mo très important pour na biso ba pandisango pour na biso ba pandisango totika sikoma kambo ya rodiemela ba leader Odeme leader mo boya mais mayo na South Africa mais moi ce qui wapi il faut na bandelo basko ba n'importe quoi après au teno poids. Alors faut te faire ça ba communiquer te faire ça ba information o eza vrai. Te faire ça information eza vrai non que non eza nengwana te mais na lo ba nengwana po batala nga po balanda nga en tout cas ko sunga vraiment te ça pena kitoko makasite ezo kitabiso tie za pena ke bengi pena OK au sala interview na leader mo boya boy na ye. Bakomona biloko comme mundu ya bana mikimo ko ba polémique trop et que ça pena kitoko makasite maman sonana et moi je te vers la fin de cette notre émission et pour to kabana yo dernier message na yo mukalole ko zanini pina ba dédicace. Oui, dernier mot de la fin pour l'émission parce que je vais vous peut être à la biso du sousou dans car me conseiller de la biso et puis biso ba journaliste ba otozo ya kamikolo tolo bango nander ma bête photo éviter ba polémique na ba musicien moko boy tango ngo sala polémique moko pour le chrétien mutu moko il faut to samsa na biso na déontologie hein to samsa na déontologie ndenge senga biso to yeba ba question na biso na to respecter yango so to respecter ngo ça biso bien tant on a une salle émission na zangi ba argument devant invité yango et comment même biso trop na kati ba polémique donc faut to éviter pourtant comment ça musique yo zaki non journaliste était donc faut ko éviter ba polémique on sous selon na ko lobaka yango wana donc un grand merci na bande nyonso donc on bazara toujours pour nous soutenir tout le monde aka vient nga ali no forme moi na njili donc la PC bambote papa André Katendi et pas aka on a toujours conseillé ya komu fait fa image za on a la technique gimboma et puis je sali depuis la Sénégal Fatima Tadieng top de top na bo sanité Forza Italia donc na PCP bambote ebele bande konyoso baninga biso en tout cas baza toujours pour na opesa ba coup de pouce na bango pour tout le monde isusu Manda chante za bien donc la PCP bambote puis na balandinyo surtout ya chaîne Postocrates TV. Ouais, la PCP maman Chantal Koso bambote ebele moninga ya maman Astrid bambote la binonyo surtout Vijay Sangara na bande konyo surtout en tout cas merci beaucoup na bino o pesa biso temps en tout cas o amoni que na les états musuna malobalanga bo comprendre nga bolimbisi pour tous na posa to mekampe ko pesa na no bandeko baye bandeng to ko tambo na kati musa pour to même salango et comme que de gauche droite ba to be ba o baby sango yon le ba comment benga biso ba chronifoite il faut éviter tous ba journalistes to tikalaka toujours la ba voix na biso merci beaucoup. OK, merci beaucoup maman na ndenge oyami biso moko alelo pour que to cela no to beta pena masolo ya bana OK car ndenge zala. Merci très cher internet et à Pedro Postocrates TV en tout cas vous s'abonner massivement à la chaîne ou à Nesca besoin d'informations vrai car ndenge zala on a remercié sur mon boss les patrons de tous les patrons papa Pedro Kangila ya maman Tete Ngolu Jérémy Kangila Annabelle Kangila Jemima Kangila pourquoi pas bébé grâce la bébé qui bouge trop car ndenge zala et sans bleu aussi à mon cordon sola maître Z à mon Tete alors ma 500 000 valises à Bilama la France wana papa Tita mon caméraman Montréal car ndenge sans bleu aussi Aris donc je salue à pas ça on se retrouve à la prochaine.